Nazwa qui temps à Solana, artiste fait rigolo avant de voyager parce que sport, il y a ça là qui est pour la purification. Vous allez voir que ma mnino se atteint. Fait rigolo à consulter qui est pour stade de oui, parce que Azaki n'a pas tout. Dans le zone aïe. Si tu as bien dans le sport, tu as fait rigolo. Aché et le gars qui les a, on a un conseil à quelconque. Dans le sport, tu as très bien. Et ça par rapport à l'équipe, na s'imaginer moi pouvoir en azanango. Pour nous se neutraliser. Ah, na sport, on est tout le monde. Oui, c'est bien. Ah, ok, c'est le moins bien. Les 80 personnes, est-ce que Gigo la Kosaki? Sacrifice à 80 personnes, on a l'ongla kiango. Mais Zalaki. Et si quand sur cérémonie, ça la maçon qui est tangité, et la cérémonie malamoté. Faut penser travailler. En plus, si basi a zémi, attention. Na concert wana, bane belé babota babamo, on est faire avant na bon vent. Il y a que bon vent na moi nyon sona bamo on est bota ma casse. Mr. Zafas te faire aider bandeko. Ba msu ba wi banding ba afa ba ken ba omona yo le 24. Afa ba ken ba consulter ngai. Msu ba monyote na le 24. Mais so moninga te bino nyonso. Okufa pe. Okopêtre fille so bongote okoma baba. Eh ya solo. Mais bato belé ba koma baba bato belé ba koma ba aveugle. Événement Brazzaville, Kinshasa, à ne pas rater. Stade Massamba Débat, avec l'icône de la musique africaine. Yenani, les chanceliers, Roga, les grands et les meilleurs de tous, l'homme de Bokoko et Longona Extra Musica, Babengi Sibino Mokole ya samedi 24 juin 2023, à Wana Stade Massamba Débat, pour nous banger na concert, Oyo, et Kosepeli Sabino tout, à partir il y a 10h Ngingo. Droit d'entrée, 500 francs CFA. Pour tout, 1000 francs CFA. P2000 francs CFA pour la pelouse. Au canisi de Bossanibino, Onga mwana point noir. Wenze, Talangai, Kintele, Filou, Mpila, Poto, Bakongo, Makele, OMS, Mikalu, Boya et Bele Boya Koyoka la bonne musique avec le chancelier de la musique africaine. Roga, le grand et le meilleur de tous. Balobi, entre Roga na bango, différence, Iba ou Yena, na niveau ya deux fois té. Kolinga te babetolo lisolo. Bozala ebele, pour un événement oyo, boko sepela makasi. Avec Yemoko, Nzambe ya musique ya Afrika. Tokani. En plus, si vous avez un mandaka te, le besoin est béné. Oh. Oui. Ezaki mandaka te. Mandaka te. Parce que tant on va sengi ba to ça na muto kopé ça te. Ya mo ke mo lo besoin tout ça qui est bien monté lo besoin à tout ça qui. Tant mon muto la ancestral, on a la capacité au sangisa on a ba sectement quelconque na kata ndako na yo. Ouais, on s'en a celle ancestral. Oui, à celle ancestral parce que ça le roi de la forêt moi na o ba entité ba yébé. Il y a ba qui est très bien même frère parti à ça la tradition. Ah. Moi je dis franchement la vérité. Ah nous comme Mukanda bo kangunda. Je vais comme ça déplique. Attends, comme mon Patrick, hein? Non, comme Patrick. Ala nini? Ah, ça n'a pas cas. Oh. Yo appena mutami. Le lenga ke Europe bongo. Yo appena mutami. Solo baboye. Le lenga ke Europe bongo. Soka zongi. Akoma lokola mwana na ya mbunda ya Fabregas. Mwana mbunda. Mwana moya mbunda oza misu minene wana. Qui a dit que Bandoule Kozonga te chez Djonga 3 a Zongeli base naye na Paris oyo yesika bozalaki kolia komela pe koyoka ntule na niveau ya deux fois te boyeba ke bilenge zongi na Paris na niveau ya kosakana te chez Djonga 3 awa chaque week-end bilenge zongi ya ndule à partir ya le 17 février 2023 ouverture officielle ya Bandoule Bokozwa chaque vendredi Suzuki Luzubu 4x4 grands chanteurs de mon pays à partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe samedi, bokozwa CNN Alligator na baninga tout awa boko sepela joli kitoko. À partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe dimanche sombele souka bisanga. Bokozwa Nokolias, Emile alias de Mingongo, la voix qui cloche et longo na wenge poussana to vanda en matinée live. Oyo ekobanda à partir de 18h tina minuit. Kasi tunanga inini. Kaka ceux qui aimaient la CDC. Mbala moko night club to boîte et fungwami à partir de minuit. Ti ba 5h avec DJ Bobo. Oyo akosepeli sabino na bandole pe na ambiance ya kitoko. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga.
Chez Djonga Twanga Nantaba, Ezwami na adresse Oyo, Noisy les Secs, Nassime McDonald, numéro 25, chemin de Grou, 93 130, Ozamo Bimba. Chez Djonga Twanga Nantaba, Yangonde Zali mo boko ya ambiance, na kati ya Paris, pe na France mo Bimba. Forza Italia Je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Voilà, chers internautes fidèles abonnés, bonjour, bonsoir, bon après-midi et bienvenue dans votre émission d'aujourd'hui, l'analyse, l'analyse culturelle. Otoyambara bongo, musicien, Otoyambara bato, lobaka, vraiment, makambu kitoko concernant l'ikamune koleka. Dès que tous ces derniers temps, tout le monde a comment est-ce que na ngambu ya maison mère, musicien bazalaki, au balongwa, en tout cas comment est-ce que bakolo banamambo etali bonganga tope kisi ndenge nini, bamsu bakolo bakangi bango, bamsu bazo basala bango bafoje, kisi ezapena makasi tout ça. Et on monite ko spécialiste à la matière, donc mukolo makambu, moto pena yebi spiritualité bonganga kisi tonyo soto bengango. Solo la nae makambu nyonso wana a expliquer biso etambola kandengi nini. Est-ce que moto a mota famille na yote soka osali pa na koki pe okangi na bonganga? Est-ce que ba leader ba musicien ya ba wenge ni to yoka bongo basala rapé makambu pona kokanga batu pona kosilisa bakara ya batu comme na bongo maître Adelar na eto solo la pena makambu wana nyonso maître Mbote Alex Rich, le grand journaliste. Ouais, maître Adelar en tout cas comme on a esali biso kitoko makasi. On a peine vraiment na isengo makasi parce que boti na mboka na ngai bobiti na mboka na ngai maki to na ba déplacement oui na ba déplacement par rapport que ténéré qui était qui na na concert mais tozali vraiment tozali lelo ne vraiment na éclaircir pour makambo ya moi ba les ont dit au biloba loba ezoloba mapona à propos il y a les rois de la forêt non ce n'est que ça. Voilà, merci beaucoup maître de lobby Maramboko Lobama mingi autour il y a les rois de la forêt ou en son ngama makanda pour na pesimbote igwe. Alors maître toto e banane maître parce que comment tout ça bateau même bateau bandi ko na wa robeta na kata ya ba maison mais wana topi na wenge ba komi moko banga maître makambo lobeso lobby et attirer pena intention bateau et attirer et puis bateau tout balika na wenge ba komi ko lomba pena show makambo yo landaki lobeso lobby ki faut ba libérer il faut le roi de la forêt libérer ti le azali mais biso to mona lobeso otambola azana zo sala mangana ye ako voyager ko libérer ko loba spirituellement pour na yo ezani. Lobeso lolingi ezali bongo azali mutu na biso ya Congo parce que Congo ngamuna Congo ki ezali loko moko. La libération ya Lobeso ezate ke we rançon na kangi. Vous voyez dans le monde spirituel, Lobeso a un cri na ekata fumbwa. Et loko bomaye pour na épuiser ou retirer ba pouvoir oya kinango. Na kati maison mère parce que maison mère rançon d'abord azali les rois de la forêt. Banzambe azamba ba yebi rançon. Banzambe azamba pe banzambe mabele pe ya matiti pe ya mupepe parce que le roi de la forêt zakola muto azokamba zamba mobimba. C'est que ayebi entité pe ayebi ancestral malamo. Donc tant muto asala ancestral, on a la capacité au sangisa on a ba secte mo quelconque na kata ndako na yo. Donc on a asala ancestral. Oui, asala ancestral parce que azali le roi de la forêt za mwana o ba entité ba yebi. Ezakola papa sambela na catholique yo ke na bouddhisme tant on continue na kata ndako makambo nyonso ya bouddha uza tenir par rapport que papa aza catholique so yo outina makambo libanda tant outina mamne libanda na niveau mbandaka tant to mbandaka ina krine ya kata fumbwa vu kazaki na ba secte ba kisi ya mboka na bango ba kisi ya uta na okuna ayesu ka mélanger ensemble na maison mais parce que équipe
eza na travail président yemonga salaka aza na esika ne oyo akota ke pona makambo nanga eke liboso soki yo uti na makambo no libanda retenir te avant ozo makambo libanda oyo ya makambo libanda faut informer les chefs d'orchestre ou qu'on informer les propriétaires d'orchestre le beso salaka re informaka le roi de la forêt te pona quand tu maître en tout cas ozo va tellement bien que na lelio mabe maître le beso tonne ko yo kayi moko ndenga zoloba ke akei mbandaka kokutana na bakoko na je me souviens très bien akena kokutana na bakoko te ya lobi bongo kandi aloba ki te ba image ja to kolkanto l'exemple après ko battle ya na Bercy mwana to mona comment est-ce que olobeso aki humilié na misa batutu ya loba ki azongi mbandaka kokutana oya bakoko bongo ya kende kokutana peka na bakoko obino bo loba non lobeso soki akutana na ba ancêtre na ye una bakoko na ye o bazana pouvoir na mboka na bango mais lobeso sixine aussi la te lobeso akoma charlatan te ozoyi bango parce que kolongo ya lobeso na maison mère bingane te mais ye moi milongola mais to mona kata fumbo simbaka mais kasa kata fumbo tango esimbi eza par rapport que na makambo yo ye nango parce que ndako oyo yo oye na makambo wana ndako na ezate que no osangisa na ba secte mo quelconque donc la papa semble na catholique église catholique mona ke simba bouddhisme et ko tenir te do ya simbaka asimi magie blanche akimi on a tradition biso to sala makambo eza tradition même la télévision na ya kana biloko no c'est ancestral yemta bete ana ba créer mon ya mboka bon avant ça ni mettre créer mboka ezaka azobela koma mboka na bonga bele loko te mamusu zaka mutu na télévision aya aba mamusu mais asala mamusu même na monde mystère pezali OK lo ya ki bongo embrouiller population ou entourage mais akena ko simba kise en plus bino boyeba akena mandaka te le beso akena bene oh oui ezaki mbandaka te akena mbandaka te parce que mutu akena mbandaka faut mona nzela mai yo za leader oza musicien oyo yebani ba filmage ezalaka mutu za voyager a kolongati Brazzaville ya soki 45 minutes mais a filmer bon na yena na kata mai so yo okena na boîte ndenge na boîte spirituel so voyage astral to comment le beso akena ki bene akena ko simba makambo na ba béninois parce que tant ba sengi ba to za mutu ko pesa te ya mo ke mo le beso troussa ki yo bien le beso a troussa ki alors trousser le beso au vertige on est salié tant ego si ça makambo ne ba esprit ba zo attaquer ye ba o senga ye bato et senga atam so sali kamu faut qu'on ta prison pour se purifier ya mo ki a ça 2 ans na prison a on na campagne na Uganda yo bien monté on a zolo ba parce que yango za ba secret caché ya le beso so bo pesa we rançon faute comment so ki we rançon akanga bana fa kanga héritier watanabe pourquoi pas te akanga yete mais tout le monde a payé héritier watanabe tant azaki na ba relation bien tena na les rois de la mais moi na oya finga ka baboti s'il vous plaît Alexis singa ki azonga s'il vous plaît est-ce que zola sa pena que les rois de la forêt pe côté wana on dirait pena akanga moi na oya zala ka pe mususu ezali ya faire rigola bat balobi que il faut libérer pe faire rigola moi na oyo azaka na désobéissance na baboti azwaka sinani malamu te pose obéissance cause désobéissance na baboti na ote azaki désobéissance et pas ouais rançon alors baba n'importe quoi ou n'importe comment mais ouais rakanga été aux un moment oyo faut zonga na village na bino ou na leader na bino ya famille ou leader o abimisa na makamyo salaka il y a beaucoup de gens qui baza freiner na makamyo bon par rapport que au comment ko boya muto abimisa yo tant que zobo ya automatiquement makamyo ko simba te parce que yende mutaza comme lignée descendant na yo ya lignée na yo oyo bandela makamyo maître de ato qui ne malembe tant lobi ke lobeso uta ki libanda ye akena ki bene akena imbanda de boso akena imbanda ka beto mona ba image olobi ke we rançon na zaidi na makambo na c'est que makambo we rançon na zaidi nango na makambo lobeso c'est tenir te parce que aucun zo makambo o za magie blanche o sanctiona mutu o ba zamba ba nzambe ya zamba ba yebi pe ba entité ba yebi pe ba ancêtre ba yebi ko tenir te et ko tiko simba jamais parce que ba sanctiona des sectes jamais le lengue boy bat baso maman pas na ngai so no oti na un magicien fana solo purification solo belinga te makambo yo zapala ngai aussi mbate mais dans ligne ko peso makambo no faut tambola na ligne moko moi azama kolomini ma alanda ka senzela moko so yo koma ozana denzela ya ba secte c'est que travail ya match o makambo aussi mbate ya mona bo crachar na micro même na ba concert kwani ni pitch pempe venguya ya we rançon ako ka ngosuzute ouais, on s'en a forcé pas passer makambo, abima, à célébrer, à gang sa mokili, mais yé moko makambo naye.
parce que comme à un moment que non ba pèse micro mais comme micro outil na muto azana tradition na pouvoir et makasi mouya ba ko na biso so yo zongo micro ça sauter oui asana bi asambela na e asa muto asambela makasi mais muto ça la tradition ka asambela ka ya bi ça la tradition non asa mwana bakoko Yesu Christo non Yesu Christo oh ya asambela ka ça musu ironie akosibiso non mais ma be ya ba congolais ou ya ba indo osana aligné mususu mais osala tropégie ya vigilance autre part vigilance na makambo ça la raté il y a que très bien même frère Patrice à ça la tradition moi je dis franchement la vérité mais bien on dit net frère Patrice na sikobo na mo décortiquer un tel à ça la boy un tel à magicien un tel à boy un tel à banzene mabe donc frère Patrice à ça la bokoko à ça la tradition makasi yo bien on dit mais ça mo yino poso ne yango ne zo défendre ye ya ça la nzambe moko koloye sumasia au bison sto sambela ye okina mo tradition ni frère Patrice ba yebi ka pasteur oui mais avant ça la pasteur isa que ozamwana bakoko basokola na mikuwa o ezali ke ancestral basokola na lipa bandege pour pese pouvoir parce que descendance na onyoso esika nyoso uti lolengo zaboye tamso ozana force de frappe basokolo na mukuwa o tambola te ba traité na tradition ata oye osambela ko Yesu Christ sali boye c'est que ça Yesu Christ na ironie et on se dit qu'il y a un monde de pasteur, ça trop na Congo. Oui, rassemblage ça absolu que bon assemblée la Yesu à cause na e. Oui, assemblée la Yesu c'est ironie parce que il y a sensibilisation à sangana baninga pour l'église na benga ngoli kelemba. Ah bon? Oui si. Sigo depuis pas lobby pas mon bloc bongo hein ba genet o mam lobby so lobby wana bi pas mon bloc ba ja. Ouais depuis sigo arakomo lugane base. Asa le fort aboka ngunda na poto. Posa document tam su yango so luka. Bazi abia azu mukanda zo ya kala mingi. Mais mukanda ngazo kala mingi te mukanda baganga te mutazo mukanda aloba sute. Mote grâce mbizi tant ozaki na document tavana ki sui. Tant ozi document mone awombi mais pour akomi teti. Obi depuis ça ni. Asa l'effort aluka mukanda boka ngunda. Je comme neza déplique atata comme moko Patrick hein. Na comme Patrick parce que auto orchestre et qu'il na préparation que ça là na Europe ils ont moins été. Ah ça à côté ba studio. Mais studio il fait bima. Attends même ba istrio il y a des plus. Ah tout ça filé à sa disque à détermination. En tout le temps montant dans studio ba célébrer ba filmer en tout le temps. Mais il y a bien les cabines affilées à l'équipe Robin. Non seulement à l'équipe bien affilée là c'est archi faux. Azali non petit poussin en a succès abenga combien de fois dans Sali Moussala abelon au Sali abenga plusieurs fois bobo ya poa mais en financement te portable la makona Congo mais je dis franchement la vérité ah maître de là na makambo eza caché mais ba te belé na poto monter même musicien au bosso mon musicien même ba to na poto mbongo na ye ya financement na poto yemo na kemana na poto combien d'ambassades à côté na Congo donc passeport n'est pas mon éloigné mususu. Yo bo c'est la base piaka. Ah ça piaka parce que mystère c'est un financement. Et là on a ça le travail passeport et on m'a éloigné mususu. On a ça l'effort ils ont éloigné naie. Mais quand c'est moi na poka. Toi na poka comment on recevoir makamu ya malamu. Maître de là. Maître. Moi je dis franchement la vérité s'il vous plaît. Ala nini? Asa na poka. Oh. Yo za pena mutamili. Lolenga ke Europe bongo. Yo pena mutamili. Soso lo baboye. Lolenga ke Europe bongo. Soka zongi. Akoma lokola mwana na ya mbunda ya Fabregas. Mwana mbunda. Mwana moya mbunda oza misu minene wana. Mentalité misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière. Boye bake eyena idéologie ya sika donc soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na numéro oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga batieli bino wifi ya opele surtout ke bazali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kobela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sali kukuma ozwa ata interférence na nzela. Maman, bonne santé. Nakomi bien. soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa baswin na mitolite misunga yebake
kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na kokwa yebake badive ezali mpe na point po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na midole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York misunga ta santé c'est ta vie alors la clinique misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali ezate Kenya monte akoma mutu ebeba ye muke Kenya za bien Kenya so mutu kati Kenya otama mutu kanya combien soto zongo ana Dubai $900 so zongo na douane na mamunyo et ça $2000 donc depuis que nezana donc nous avons ando souffrir na kin pona abon souffrir na kin à par rapport que passeport et bon ba relongi mutu mususu nzamba pesi grâce à contactanga na uti braza na ye na salle pe séance et donc etikala kia aussi ça pour na salle de séance il y a succès pour PC makambo mais son maître son Europe na oya na zaka na boka ngunda na kuma Patrick ouais très bien depuis comme les comme Patrick mais je dis la vérité na sur la na tout le temps mais il y a lobby il y a ça danger sur la calamine te akaneli batebele attends avec ça bi moyen danger et ça na ba fait danger et ça na monogote na ba émission te danger ba tu ba be na pona bi ma danger envers bango na pesi bango ba solution na ba dossier spirituel o ba na besoin yo ça danger na ba émission danger na émission ça la gâté mutunde apé onzemo pour manga boye et pas na ye ya luka bato kanilo e mettre kanila bato kanila ba kanila kanganga nzambe unganga o asala mama spiritualité pour kanila ngeza passer et c'est tout mto longola impoka na longola poka na purifier ye les lo bango nyoso baza na Europe soye ba très bien ba mission nyoso ba kimi azon poka ngo wapi mettre bon po ya zani mo chanteur poka bon ozongo wapi foye ba très bien que tant aux anos jeunes kolinga mibasi baza mikolo na ote OK et des trois gars yo ozola ta ba symptôme nenyon so makambo yo ye mama na sala OK yo sikoyo okoma vieille pardon ya za vieille mama yo sikoyo mama akoma jeune yo komi vieux papa OK au moins makambo so komi freiner beaucoup de gens ba ngote parce que na Congo souvent ba musicien mo na ana mère nemo ba asimaka ye mais mère wana oya recevoir pas na yebi depuis quand on a maman oui mona yebi ngote télévision nyonso ba bien ngo yango ne mutu détruire mais comme nga nazala ki na ye ensemble na boya ki katsa parce que au katsa na ye et au senga batu ba filmer ya ki en huis clos na salle de séance purification ti on a pas ki j'étais préféré que ne mais ngata que en Europe ezate parce que mademoiselle Belé biso en Europe donc vendre téléphone que na salle mais ça na zongi parce que Europe ezali eloko ezalité ngani na sunga batu Europe bazo ba solution. Donc on a que na bango kuna ensemble dans une difficulté pour le songa banyo Congo. Faut bino ya Europe boki taraboy na se bino misala, faut tinga na mati, na sale bino ba séance spirituelle pour besoin ba solution, c'est ça. Est-ce que c'est la première où on déjà travaillement spirituel pour confirmer vraiment qu'il y a moto za pouvoir ancestral na makasi. Non ouais ranson azana makambu et belé na sale la mingi bana o yazo bimisa. Bana o ya bimisa ba o baza ba racine na ye. Ba on est mingi na sale la ka ma déplique le marotu na senga lobeso na lobelaki très bien que lobeso to solarana c'est lobeso nengo utia okangama faut ça la purification parce que makambo simaki e kangimisio et ça pour la papa simiki ici au moi na akoy mongol ce que yo mo comme le ki mongol na reto akisi na yo ezongeli yo moko moi etake mutezalité ça la effort lobeso alors ça sa purification spirituelle pour makambo nyonso efungama succès ozoluka koluka ngona base ya ranson te luka succès na be fort no yemba na micro papa ça l'effort oyemba pona batu bayeba lisuso o s'éclater partout dans le monde entier c'est ça o confirmer biso ouera za pour rien na makambo wana tout aza pour rien na makambo wana ezande lo beso ozoluka base o foluka lo base na batu mususu alors base atana falite mais alors base na ranson vers comment vite. Alors, merci beaucoup, Maître Adélard, trop lentement et sûrement dans cette émission. Maître Adélard. Oui, patron, question tout partout. Est-ce que c'est vrai que
l'artiste Weranson aza pe aza parmi bato ba combataka artiste Ferregola ndete oka bato na yende balobaka nde bato tu balobaka que ceux qui aiment ce soir va combat et belé musique et avancer penzate et que il faut un pardon et pas Weranson. Est-ce que Ferregola il faut vraiment casser un pardon et pas Weranson? Effectivement, papa Bimisho son a confiné ma camion sur les salles ici mbaté. Ma camion sur les salles ici mbaté parce que au sali un peu dérapage je sais pas papa. Ba finga papa te. Ba le blague papa m'embêter parce que bah papa et la musique, papa beauté était bien sûr. Mais papa et la musique, faut qu'on respecte, faut qu'on honore. Comme honorer ouais raté, on que barrer Thomason sur les années même. Dans ce qui temps qu'on soit là, artiste fait rigolo avant voyager parce que sport il y a ça là qui est pour la purification. Parce que la paix ça doit purification. Il y a beaucoup de gens ont parlé que non, bah mon na baignoire, abimi boy, sali boy, tout ça, signé un contrat, oui, on a signé ça qui est contrat. Purification c'est une phase dans la carte à la voix pour na tout tourner nous sur éthique dans la carte à la voix. C'est un contrat. Oui, na signé un contrat spirituel ensemble na ba ancêtre dangai. Le nga zali bongo a eu moi chance pe grâce ya ko tondi sa moi stade de martyr. A ko tondi ça. A ko tondi ça. Et ko tonda to. Oui, et ko tonda parce que na kota ki makambongo abaki non comme na teke ou mais tant na sa ki nzembo moko ya royaume nkunga pour appeler ça honneur na ba entité. Nous sommes ancêtres, nous sommes promptés, comme au Seigneur pardon, nous sommes ancêtres, nous sommes là sur place pour vous aider. Nous sommes beaucoup spirituellement, même physiquement, même si nous sommes là ou pas, mais spirituellement, nous sommes soutenir. On a Azoa, mon conseil. Ce ton été, nous sommes sur place, la télévision et la radio, ton avantage, on a un grand réalisateur à filmer biso. Aïe, vous très bien, partout et 4 mais quelle page. Tant que la page va concevoir en gros. Vous allez voir que ma mnino se atteint. Ferregola consulta qui au poste de tonda. Oui, parce que Azaki na botutu, dans son tonaye. Et puis botutu. Même toi à côté pour so bimi, il faut se purifier. Faut purifier pendant ma camoune sur côté on a prison et longwa. Prison exemple là hôtel. Sorti hôtel, auto sur la passage mo quelconque. Faut sokola. Pour que na salité hôtel nandako, so yo tu na prison à se purifier qui était. Mais est-ce que AP Weranson la nimbisité est-ce que on dit ça pour tout moi la soirée ceux qui moi na asingi bolimbisité na papa et ça moi pas si mais notre mais on a sur place dans un temps il a consulté Weranson to go soana ye pour dans un temps bolimbisa Ferregola pour na APC moi chance parce que soit be dit ça de martité na habité na Congo so ayo na sous parce que yango ye ndazo mona fin du monde na ye en fin du monde les a travaillé dire ça de mentir et comme spectacle la pamba ya banzem oyo beti. Il y a un démontrons sur place. Les sportifs, ils ont travaillé, entraînement, tout ça. Ce travail artiste, il faut un travail, une répétition pour qu'on se fasse. Ça peut être un stade de martyr. Je vois qu'ils vont mais parce que on dit mon côté dans succès. On dit mon côté dans succès. Je vois que la chance qui vivra verra, il y a un bateau boyemba. Il y a un moi chance mais comme toi si manaye na PCMP moi chance à ça la popularité et à stade de martyr. On a ba blessure na kasa na banzembo te oyo. Banzembo ezate o bato bakoyemba na kata stade de martyr. Loba que moi afrobase ne m'a tout mis et bizorbi n'étant monsieur on robeta. Mais est-ce que dans ma rumeur auto qui perd son âme Gigola mon frère nous avons battu les Kazali nous loba qui avant kufa qui paraît-il faut ba 80 personnes pour un stade de martyr et que nous battu loba qui eza qui montu moi famille na montu abomi so bon est-ce que moi comme on a tout qui maître spirituel mon analyse bon Ferregola azaki un peu menacé pour la station en âme. Ce que vous avez dit, c'est que vous freiner. Gigola Zaki Ndoki à Boutou. À part Ndoki à Boutou, Azaki Mouton c'est la vaudou souvent. On sait la vaudou, Maïkari, à Sari Saba secte c'est belé trop. Dans Zaki mort vivant. Tant qu'on a Mouton mort vivant, après tout fait, on a ma camion sur ça. Et c'est un qui a Koufa, et non que faire un mouton, à Sali à Koufa. Mais ma camion Mokonde, Sali, ma camion Mokonde, Sali à Koufa. Pour elle libérer Ferregola. Soit tu as libéré dans le sport de Ferregola, Aché et le Giko les a, on a un conseil à quelconque. Dans le sport, tu as très bien. Et ça par rapport à l'équipe, on a s'imaginer moi pouvoir en Azanango pour nous neutraliser. Ah, dans le sport, on est tout le monde. Oui, c'est très bien. Ah, ok, c'est le moins bien. Pour tout le monde, on a sport. Oui. Qui na conseil moi, oui, il y a la Azoko, Tagi. Et c'est un qui a Autalaye, il y a Zolé Kanasi Manaye. Et c'est un qui a parce que l'artiste ne meurt jamais.
paix à son âme, mais yeba ke au Kenda na makamuno moko le lengo sina ki ba contrat en tout le temps. Parce que so yebite gigo la va ko fa sacrifier moi c'est les kango na ye. A sacrifier les kango na ye parce que certes si muso so mélanger en accord na yo. Pour na oza na ba valorisation initiale na monde na bon pour ba recevoir yo. Faut se coucher souvent na basi. Alors yo za protéger te so ko se coucher na basi oyo ba ndeko ba na ba secte à coucher qui à recevoir yo chance nyonso pe initiative nyonso ça se passe beaucoup. Il y a 80 personnes mettre à côté la ram tout le monde les 80 personnes on est-ce que Gigo la kosaki les 80 personnes Gigo la solo ba Gigo na préparation il y a concert il y a le 24 juin il gravement malade. Préparation donc azansou na orchestre était. Mais projet quand là déjà qu'il faut habiter stade. Mais projet quand la meilleur ici au Longwa. Sacrifice à 80 personnes na mona Longwa kiango. Mais Zalaki. Et en plus il fallait artiste à sacrifier 80 personnes. Oui, ça 80 personnes parce que ça demande à 80 000 places. Pour sacrifier 80 personnes. Le lingue appelle ça va portefeuille traditionnel tant so ozo tant so ya $1000 faut payer $100. OK. On a posé 500 il y a $500 faut payer $50. On a posé $5000 faut payer $500. Ou 5000 euros faut payer 500 euros pour aider ça prospérité ancestrale. Et ça que non faut payer ça. Moi chiffre wana sur place pour épée sur prospérité. Mais batona ba sacrifier na kata stade de Marty. Ba sacrifier na stade de Marty pour épée sa prospérité. Et si kanyon so cérémonie ça la maso makile tangité, ils a cérémonie malamuté. Faut penser travailler. Dans les 24 batona ba sacrifier na stade de Marty. Na stade de Marty 80 personnes sur place ba sacrifier. OK. Mais na longo la gango na kati ya famille et longo qui. Il y a seulement c'est longo. Mais yo que papa maman moi non que concert. Benganga avant que concert na peso symbole moko iloko moko tcha na poche moi no po ati ko za sacrifier parce que ba jean nyonso ba recycler sur place wana ba jean makasi ba za recycler ba jean wana ba ko rattraper bana en plus si ba si azemi boza attention na concert wana ba ne belé ba bote ba morné. OK ba ne belé ba bote ba morné faire avant na bon vent yeba ke bon vent na moi nyonso na ba morné bota makasi. Ah, boya la dit na ba voisin maître. Mystère qui paraté. Il y a tout là ba voisin. Mystère d'Avastre. Oui bien monté. Mystère d'Avastre pour aider bandeko. Mystère d'Avastre. Oh, bondi maman, maître spirituel maman. Mystère et Avastre, ils ont valorisé Makam Belé. C'est ça. Dans tout là ba voisin. Makam Belé. Comme ça, tu as développé ton moyen de faire ma gamme. Mais tu as dit là, oui, qui va vérifier tout ça bien. Parce que tu belé, en tout cas, c'est là. Parce que mon monde est sauvé, va venir à toi. Je vais bandine, avant qu'il va au monde les 24. Avant qu'il va consulter les 24. Mais si on peut être fille, si on peut baba. Il y a solo. Mais tu belé comme baba, tu belé comme aveugle. Jour à les 24. Mais ça pas des filles, tu sais na défi. Na mon na travail stade. Mais na mon sou na pas ce message et pas bandeko pas comprendre. No yo mutu moi na que stade de Marty, il va très bien que consulter maître de là à Sungayo pour na coper sur protection divine et ça le moi protection rapidement, c'est ça. Après le cas pour un concert comme Baba, faut au moins mettre. Après le concert, donc tu belé va peut-être faut être très prudent. Avant les 24 mètres de l'art à Biboé, bata beau vent. Au tout il y a beau vent. Avant les 24 bon mon aïpo, batu bako kufa le roi à guerre. C'est la protection, donc il faut pas la protection. Il faut la protection. Yo, tout voisin à beau vent. Voisin, tu as beau vent, il faut la protection. Mais tu as besoin de numéro, on va te continuer. Numéro de téléphone, on a plus 242 056 26 39 11. Plus 242 056 26 39 11. Plus 242 056 26 39 11. Et à plus 243 89 880 23 39. Plus 243 89 880 23 39. Maître de là, on monite que bateau on a risque ma casse il sont à celle pose à voisin mon maître. Il y a des voisins après botamment on est à salini. Mais on y habite très bien que tant bas esprit spirituel ba travail moto bassin à sacrifice dans monde naturel et ça par rapport à rattraper mingi libanda pour na et protéger famille. Non y a très bien ba voisin ba na problème était mais yo ça protéger té. Il y a peut-être doit aller à bino mais ça ba ancêtre ou ba
parce que ancestral les singa makila ezui oza protéger te et tenir yo maintenant on a protéger makamona et tu ko rattraper jamais et ko déraper yo pona et tenir muto za protéger te protection na vie à muto za vraiment initialement même soit ministre oza député il y a d'autres gens ba kufara ba liwa moko sibitima abilité et ya ke ba esprit ba ko rattraper pour tu ko kufa ba liwa mo sibitima ou ko kangama na ba circonstance mo sibitima oza jouer parce que ba jouer c'était belé ba luka bango pour tu no ko kangama pampa comment te mettre de là après sur protection zo ka solo ba soda ozoka sola solo ya ba bureau de moment ki ba tsoka ngo jamais. Donc c'est le moment à contenter mettre de là pour la protection initiale, même bataille, ainsi de suite, et cause à la tête. C'est ça. Voilà, merci beaucoup Maître Adela. Si vous Maître Adela, vous êtes un maître spirituel, vous êtes un Mouto Tovanaï, comme on est Maître Adela, vous un maître spirituel. Il y a des fois, il y a Sibiti, donc il y a Mougambiso. Tant qu'il y a un village, tout ça qui met tout la caméra, ça l'a quitté. Ah, on a les lits. Non, c'est ça. On a un Sibiti, oui, oui. Vous savez, mais partout, on a mis l'autre en Bango. Oui, c'est bon de visite. Donc, moi, j'étais Maître Adela. On a bateau Baotala. Pour lui, ma protection, lui, ma sang là-bas, il y a un bateau, il y a nini. Il y a un sala, il y a exactement nini. Bon, précisément, Moussa Nangeza, la richesse Nabiso d'abord. La richesse Nabiso, par rapport que yo, la famille Nabino, vous avez un clan ancestral Nabino. Clan ancestral, pour la connaissance, une initiative, il faut contacter le guide spirituel Maître Adela. Parce que nous avons il y a Bakoko, et ils ont recevoir pouvoir dans le moment. Parce qu'on a ça la Gaza Bondoki. Mais nous avons Maître Makamoza dans le monde spirituel, nous rendons dans le monde naturel. Et ça, c'est le leadership de la famille Nabino. Leader bana kufa famille et comment la pauvreté famille comment la difficulté initiale soit contenté mettre de la solution et tant on a ba circonstances où il y a financièrement il y a d'autres gens qui banda abanda musala zora salaire mais à ça dans le côté ba tobolo maboko moi qui makamno et tenir te makamno zo marché te ce qu'on contenté mettre de là na capacité au sungo makasi na ba circonstances belé aux gens ndeko yo tant mususu abota kate abana ki obota pas obota sous semaine azana âge motam sur 30 ou 35 ans. Ma botte à mon soeur a freiné, ma botte à mon soeur qui n'a pas oh bah c'est la loge, vu que ma fille bah que nos filles à milliers ainsi de suite. Bah oh bah se coucher même à se coucher na préservatif. Le lendemain nango ou les jours à venir on représente comment freinage. Au la commerce m'a amené simbaté. Au soit qui mbongo na muto à la na ba chance kilte au moins que zimbongo na mais mbongo na osa dans le côté. Tant on recevoir mbongo na ou makam onyo sonné tenir te au contacter mettre de là na capacité à kosunga ya kolongolo na ba circonstance wana. Il y a d'autres gens aussi bazana ba difficulté à document libanda mboka. Na télé mlangelo kona parce que naza elongia sikate na média parce que je fais déjà plus ou moins 8 ans na média. Banana koleka mais na dekaka en tout le temps pour qu'on ça information. Na raté pour l'actualité mais na raté pour éclaircir bateau. Oh ils ont battu ya molimo parce que Alexis tu a la misu mibale. Naza misu misatu oh ils ont misu ya molimo. Oh ça na problème à document tamboli trop. Na yoko zami misala o bato bakoki ko sala te. Ce que contenter mettre de là na repère sur solution plus vite que possible. Aux ana circonstance encore que chance na yo etiniraka susu te makambo no zo marché te makambo no esimba te makambo flou kasi meba o ma kitende ya mundu na elongi poka loi de déplique ozana poka loi de déplique contacter ngai poka ezaka te na musique kaka poka ezana commerce na yo poka ezana na bolingo na olingi mwasi bo melte bokabwani mo sepe na mwasi ngo yo pe mwasi olingi mobali bo melte bokabwani mbali on fuma ça va mu pêche après ça va fort. Mais mbala ngo akima yo à l'occasion de rien ce qu'on contente mettre de là jeune fille ba oya bazo kimsa papa na ko wana mabe non ko kimsa papa ndako eza problème té mais yo pe maman ta on papa ndako zo kangisa papa yo ko tika papa bongo ezane 5e génération moi ce soir bali atira mbali asala nyonso azana ngo besoin mbali pe arolinga moi c'est musuta moi ça na arolinga soit contente na kangi mbali no yo eza lisumu te non comme mali bali eza par rapport aux distraire là tant aussi les camions ne eza boto na caméraman na biso ata moto ngeko ende na aussi ba ça qui ne ya caméra pour caméra tu panzana mbali eza ko la lique ba conserver kaé so na poser conserver mbali na ou moi si na yo et ça olinga ya za moi sandumba au contenter mettre de là na capacité à plaisir ozana mwana no aza muyibi ayibaka trop na capacité au kata régime wana parce que ça nango bas envoûtement ozaka naturellement spirituellement ozana mwana azana ba problème aux circonstances que aza mongol akwa ka malade épilepsie
ozulango solution parce que bakana ezana banda ko belé tant que papa azaki rogisticien mais même makamamo sala esenga qu'il faut ba symptôme mwana ezala ba ji nyonso na mwana mtu amo concevoir mon papa kufa yeba maman so contenté mettre de là na capacité initiale au kata ba régime nyonso wana na ba makamute que non na télévision ka pa ngama mnaza na ba preuve na les solution oyo zo luka mais pour qu'on recevoir solution zana kondima ya oyo za pour ça au recevoir pour na banzambe ba koko basalela yo oyo za na bosenga surtout côté portefeuille du bonheur côté wana vraiment comme makasi hein wana mabete wana kuna vraiment na umisa ngote on est à 24 heures ya solution ah ba ministère msupe wa zonze na za ba ministère déjà on a sima ma auto télévision ya radio té on est à portefeuille du bonheur ndeti nano pesa non télévision radio té azali ya yebani amela partout asala ba œuvre azala un avantage n'est pas pesa ki sin tu na ba ancêtre qui si tu nous as dit que ba felina ebele asunga bandi ko belé o baza ba difficulté donc moi ko dénoncer ça na dénoncer mais ko éclaircir un peu que mutu musomo la asala ba soit da ka ebele mongo isike outil oyebité donc yeba très bien que portefeuille du bonheur et pesa mana mutu nyonso mettre question on a vite fait hein mambo baluba na balabala est-ce que solo ke bina filia na mbongo ki c'est encore dia nde baluba kaka yo za mutu spirituel ko yeba est-ce que ça solo mais solo ça na code c'est que ça solo parce que na succès comme ce succès est si même en code tant mususu mais quand on a là c'est spirituellement il y a le bon naturellement encore recevoir yango parce que non na consulta yete non na consulta yete maza mwana oyo ya bankulo mwana oyo sama kamne na bosembo pe na ancêtre vous allez voir que ok liboso yo so sala makamno ya ko baluka ego tiko tenir jamais non na kota na nganga te bina filoso ye bien ngote asala makamne na bonzambe na ancestralement non na simba secte mon côté quelconque yo so makamno ke liboso nyonso ko sa na fina yene ngaza bongo ekosimba melaye pe ekopesa melaye asa eloko moko te oya kotiko salaka ekosimba te eza par rapport ke asa makamne na bosembo yo poza sala ba commerce na bosembo ba kimuyibe ezala te obungisa mbongo te so content te mettre de là à kosunga yo plus vite que possible c'est ça papa Alexis. Merci beaucoup maître Adela, ça a été un grand plaisir de savoir que vous étiez nombreux à nous suivre. Émission d'Aki Pena, émission très importante, on a se rendre compte et sungi bande ko belé. Parce que ce salamagité est tout le monde a martyr et il y a un maître à lobby déjà en avance. À Pessibino déjà ningisa. Lobby boy baté maître vous avez raison. À lobby déjà. À lobby. Donc merci beaucoup maître Adela, merci Nabino Bato Botal l'émission du patron. Un grand merci à Macron Gimbi derrière la caméra et la réalisation. Je vois Whisky Wishy à la montage. Donc merci Nabino Botal l'émission qui ne tombera jamais. Ken Piana Makizeme Mbote na musika esika azali pour na loto sukia. Personne m'a conduit, le monde Ken Piana. Ailleurs, yo ya. Bato là qui a donc malambo qui me bien. Ah bon? Gideline mon conduit. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City.